Bandeko mbote na bino. Naye lisusu lelo po nalingaki na réagir na discours ya alias Kabila ya inyenzi oyo bachela biso na tête ya RDC. Pour mes amis non lingalophones, je tiens à m'excuser, mais cette vidéo sera en totalité en lingala. Cette vidéo est une réaction au discours que vient de tenir le pseudo-président que nous avons à la tête de la RDC, alias Kabila. Et c'est une réaction, une réponse aux inepties qu'il a débité sans honte, comme d'habitude, du haut de son perchoir. Et où il a été applaudi par une horde de décérébrés qui sont censés représenter le peuple congolais, mais qui, en vérité, n'œuvrent que pour leur ventre, pour leurs propres intérêts. Donc, vous m'excuserez par avance, je me ferai un plaisir de traduire une partie de mon intervention dans les commentaires pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment dans mon pays, la République démocratique du Congo. Donc, Bandeko, Mbote, Bisika Nyostu Bozali, Lelo, son a sali vidéo oyo, pour toyebi na biso ke bon. Tozela na biso ke alo belo ko moko pe ya malonga te po toyebi ke lo ko moko pe ya malonga ko bima na monoko na été, à part le kuta, à part langage moko ya terreur, il y a intimidation. Tozela na biso lo ko moko te venant de ce pseudo-président. Ndelelo nalinga ina réagir parce que au-delà il y a kanda. Au-delà il y a haine. Oh nazo ressentir na kati na ngai. Ona makambo nyonso zo de kalamboka na biso. Au-delà il y a dégoût. Nazo kasoni. Nazo kasoni makasi. Na nyonso ezo le kalamboka na biso bandeko. Nazo kasoni ke ti lelo na 2016, depuis plus de 15 ans, tozana incapable moko boye. Moi eloko moko boye auta soki Tanzanie, soki chauffeur à Defao, ayana ba bot soki ambula, ayana Congo, maboko na makolo, zaki ne lokote, le loko mo dondwa, azo telemela biso pe avandi, a telemi, azo loba, azo pe sape mibeko, bato pe bazo tosa. Na mabele, ya mabele ya bakoko na biso. Na mboka ya Congo. Na mabele ya Lumumba, ya Kimbangu, mabele ya Armand Tungulu, mabele ya Shebea, ya Alain Moloto, Pasteur Lukusa, et ma martyr na biso nyo surtout au bakufa pour la libération ya mboka Congo. Lelo to komi neti ba zoba, neti ba nyama. Misusu toza awa na kati ya diaspora, tozo meka ko telema, na ba moyen na biso tozo meka ko telema na makasi on nzamba zo pesa biso, malgré batu bazo finga, malgré batu bazo chola, to boya na terrain bo kita, boya ko loba, boya ko bunda awa, malgré bazo finga biso ba combattant à 8000 km, etc., etc. Toza quand même la conscience na mawa, na bolingo, ya mboka na biso, ya peuple na biso, ya wana lelo, tozo ba courage oyo, ya kotika même ba occupation na biso, to lobela makama mboka Congo. Eloko vraiment sali ngai pasi na soni. Ezake mutu azo boma biso tongo midi pokwa. A telemi azo chola biso et puis ba congolais na kati ya salle. Ba soi-disant représentants du peuple. Soi-disant élus par le peuple. Ba oyo baza censé ya ko bunde la cause ya peuple congolais, ko bunde la ba droit ya ba congolais. Ba vandi na ma boum na bango minene
bazo beta maboko bazo beta la moi nyenzi ana mwana moko ya pamba maboko bozo kumisa e mais bozo kumisa lo nyama longa lobi elo nyama longa o mwana ana lobi o ke bino lelo ba congolais ya solo na katamboka na bino ba millions de morts génocide les salama ba viol les salama pillage systématique ya ba richesse na bino les salama bino bo vandi bozo bete la mutu wana maboko na moni pe ba msusu kuna ba page na ba Facebook sans honte bazolo ba pe raïs ou mela mutu wana lelo ayebisi biso noir sur blanc que okende na été que sort na ye eza scellé dans la constitution oyo ye azo bafoué tous les jours constitution oyo ayebisi délégation ya ONU au bayaki na Congo que constitution il faut zala respecter mais que constitution ekoki kozala amendé. Donc azo yebisa bino ke azata na tina ya constitution na te ke constitution ana pona eza neti papier toilette à ça les larmes ba besoin na tous les jours ce qui le la lobby qui a changé article a ko changer na ye aibi ke ba congolais ba lobara mingi ba ko telema ba ko ganga peut-être ba ko manifester ma ça c'est ko betama ba ko boma après batou ba ko tika na bango ba vandi na bango et l'équipe ka boende ba mesa na nsana ka tamboka na biso a lobby ka ko to sané constitution na binoté. Mais kaka ba même politicien na bazo senga mutu ndenge na respecter constitution kaka ba même politicien bazo se référer na constitution o eze bafoué tous les jours surtout l'article 64 de la constitution kaka bango moko bazo citer article 64 de la constitution o ezo loba ke congolais nyonso azana devoir ya ko telemela mutu oyo azo pika na kati ya bokonzi azo linga kokumba mboka na makasi la violence, la terreur. Mutu oyo alingi ko s'accaparer pouvoir par la force. Mais quand même kana mena lelo toyo ki a lobby ke il est hors de question ya ko linga ko zo ba raccourci et puis ko s'accaparer pouvoir par la force ou bien par ba moyen anticonstitutionnel mais azo na habité mais tout ça na batou mais il se fout de qui? Hein? Alias Kabila se fout de qui? Il y a pouvoir ndengeni. Si c'est pas par la force, il y a pouvoir na Congo ndengeni. Il y a alias Kabila wana. Lelo kanamba solo bana biso azo pesa biso ba mibeko ke kolinga elo ni buta lobaki que akoko tolérer quelque chose comme ça que batuba linga kozwa pouvoir na makasi en se servant ceux qui n'a mort y'a ba congolais donc ba exploiter liwa y'a ba congolais en voulant qu'on détruire ceux qui ba bien matériel ceux qui nini donc il dit en gros que bah qu'il ne tolérerait pas qu'aujourd'hui des personnes le remplacent prennent le pouvoir à sa place en voulant miser sur la mort des Congolais et en détruisant les biens matériels ceux qui pour lui est méchant en gros et l'autre lobby en wana méchanceté oh yazo sala oh abomi plusieurs millions de morts oh azo torturé batou tongo midi pourquoi tous les jours azo sala enlèvement azo piller ba richesse na biso lelo ayaki ne côté a commis na plus de 15 milliards de dollars en banque alias Kanambe ce qui alias Kabila azo mona ngote azo mona des méchanceté ya peuple congolais oh ba décider que ba se joie ba misoa en charge ba telema pour na mboka na bango Congo. Destruction matérielle nini oh yo Hippolyte Kanambe yo zo lobela na kata Congo. Attends les autres lobby to buka palais du peuple ana eza ya biso eza ya nation congolaise eza ya peuple congolais eza ya yote to kotonga ngo pierre par pierre tant yo kokende destruction nini oh yo zo loba ba destruction oh bino bozo sala kuna na est ko tumba ba village ko tumba banda kwa batu bozo détruire nature na biso les lobotala na boulevard la bino soki triomphal soki nini pikola banzete hein kanamba détruire mboka neti mutu mususu te azo ose kolobela ba destruction ba bien matériel mais bande ko tokomi wapi comment to ko tolérer ba bozo bande ngwana mutu o a piller mboka na bino détruire mboka na bino lelo bozo betela ma boko alobi lisusu nini alobi ke en matière hein il y a lutte contre la violence sexuelle azo lobela ba viol de guerre na Congo que lobby RDC et qui pointé du doigt
ezalaki sujet ce qui a comment dire ezalaki sujet à dénigrement etc. par rapport à viol qui est bando l'axa RDC comme un mauvais exemple concernant la violence faite aux femmes, mais que l'élo RDC comme exemplaire. Aujourd'hui, la RDC, selon alias Kabila, est devenue un exemple de protection et de respect de la femme. Mais, oh, Ezakindoki, mais bino vraiment ba congolais un solo bino ba soi-disant représentant du peuple bon vandi discours andengwana mutu andengwana azolo baba no sense avant de azolo baba bino que RDC comme exemplaire en matière de protection et de lutte contre les viols de guerre de violences faites aux femmes bon vandi ba maman pe ba soi-disant député ceux qui honora ba maman wana bon vandi bozo betela Hippolyte Kanambe Maboko donc ba viol et sili na RDC. Génocide et sili na RDC, Makamunyo surtout et sili na RDC et commis nango paradis. Ipo kanambe ozo sakana na banani. Nabino bata rassemblement, ce qui rassemblement, pardon. Hein? Moutazo lo balabino noir sur blanc à Okenena. Et bozo lukasu ba dialogue, ce qui est inclusif, na ba senko, na ba nini. Pourquoi faire? Quand? Et comment? Dialogue en pour ça na minute nini. To komi ngonge beti, to komi na J-34. Avant fin il y a pseudo mandat ya kanambe bino bozo lukela ba dialogue mais ba dialogue pour osani pour la boyebisa ni que bolingi transition mais na yete que bolingi gouvernement ya transition mais sans alias Kabila mais aye bien non et puis azo cholabino le la sali discours en vous montrant que il en a rien à faire de tout ce que vous pouvez dire azana tina ya ba négociation na binoté azana tina ya ba dialogue na binoté donc ngana yebité bolobani na bato que tozela le 19 décembre tozela que mandat nae soi-disant ici là comme ça peuple la légitimité à Robenganae alors tozela le 19 décembre comme ça to benganae on comprendre était sur bozo luka dialogue à ninyango avant pour ceux qui vont faciliter sous glissement parce que dialogue en bo linga bo sala et pour s'organiser na moment ni alors dans ce cas là vaut mieux tout tika ça là oh ya pour ça là ceux qui ont nommé premier sinistre na yende na loba ceux qui premier ministre ceux qui caméra ceux qui kengo et ceux qui attaque au chambwa ya Janet on s'en fout à ça là oh ya pour ça là pour bison naie kalaming fait aussi sila oh ya pour ça là à ça là et tali bisoté ça kunate a nommé qui veut on s'en fout à jata Kofi oh a comme vieux Trump a chaye premier ministre. Toi, on a tina la montée et ça a dit sur l'autre parce que nous sommes au azo sala, nous sommes azo sala. Tu rebelles bisango, donc tu rechanges ma camion sous la Congo. Donc bandeko pardon, tous à la paix battre, tous à la paix na sens et dignité, tous on a la bonne moto na biso. Tu peux tolérer ma camba boye sous tes motos à vandi, hein, azo chola biso, azo le n'importe quoi que pays est commis développé, azo le la ceux qui produit national, ceux qui PIB, produit intérieur brut, nazo e baté sur azo mon la bilan ya matata na pognon na o atiki bilan catastrophique o matata tiki, azo mon monté azo sakana n'espère bat. Allez bino va congolais pour vandi pe na bozo betele maboko tiens, n'importe quoi. Vous pouvez vraiment la kanda bilonyo sunde bozala bozo sala Congo soni hein kondima ba buzo ba ande wana mwa eloko moko ba uta soki Tanzanie soki wapi bozo ya opesa yeba lokumu ezanga zanga tina rais umela bolongo ya batukuna c'est quoi ça hein peuple congolais to la muka to telema to tika ba distraction kana